Salut et bienvenue sur cléboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Yalelo, tout s'est déplacé pour na Bisengote, mais pour na Lisolo Yamawa Bouyebi Ketoiti, pour Bungisa artère monene comédien, oh penza babanda makambo ya comédie na mboka na biso. Na kombo ya Monjali, donc toyaki Bouyebi ka kufela kibiso mikolo euti koleka. Na semaine kaka oyo toyuti kosilisa awa, donc yangona toyaki lelo kozwa programme toyeba programme ekozala ndenge nini po batu bayeba à travers cléboisoriginal.com. boyebi ke ndeko na ye oyo batu tu bayebi ye Maître John awitaki Kisasa, oyo ke Maître John akoma mokonzi munene na niveau ya hôtel de ville ayaki pour na s'occuper na ba programme oyo ekoleka wa, donc tokozwa po a expliquer biso ba programme ezali ndenge nini soki bakokunda ye awa ube bakokunde na Kisasa, donc tokoye ba programme nyonso tout na Maître John. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Donc ndenge na yebisaki bino, donc tozali na vraiment leki ya moui ayaki hier, donc à Witi Kisasa Maître John akanisi boye bien ndenge na yebisaki bino, donc tolingi totune ba question poto ye ba programme ezali établi ndenge nini soki corps ko na Kisasa ube ko kundama awa, donc Maître John a expliqué biso nyonso tu avant na bana déjà. Maître John, vraiment toutes mes condoléances, nouvelle epesaki biso penza pasi to bungisa ndeko na biso, donc yangwana to nagi vraiment to ya awa, donc Maître John programme ezandengini na mono ya kilobi hein. Ouais, na kilobi justement na ye pona nangana bino to sala tout pona ko zongisa corps ya Monjali na mboka na ye, donc to bandai déjà ba démarche lobby to continuer musu lundi pona to zongisa nzoto ya Monjali na Kinshasa. Donc nzoto ya Monjali ekozonga na Kisasa, donc ekokundamante ekokundama na Kisasa confirmé hein? Voilà, donc nzoto ya Monjali ekozonga na Kisasa ba raison eza ebele. Monjali aza na famille na ye baza na Kinshasa. Monjali aza quand même baoba ya comédie congolaise, bato liboso oyo pena babanda comédie di rire na mboka wana bango ye Monjali Mangobo balokuli bangalofa do aza mutu mo quand même il faut pays et honorer, do faut kundaye na pays na ye azala pe lokola bastard nyonso ya biso ya Congo hein. Kombo ya Monjali pe tikala na place des artistes que voilà mutu moko azalaki komo na ye Monjali, yango wana raison oyo il faut kundaye na mboka na ye parce que aza star. Ok. Maître John, tu as autant ébélité parce que vous avez un surtout bazoya et puis vous allez vraiment éprouver. C'est pas facile. Yakobungi Sandeko, nous on est passé par là. Vous allez sentir en ce moment ici. Donc message ni noko pesa na bato surtout ba fan ya Monjali ou bazali kotala yo na cléboisoriginal.net awanaki na poto et puis partout dans le monde. Bon, au message na pesa na ba mi ya Monjali na ba fan na ye na famille na ye ba proche na ye, même ba proche ya biso bandeko na ye ba master tout, donc bato ba yebaki Monjali ouais o ba obenga ye Koko Monjali ya Busele, donc programme to sali yango wana vie futo kunaye na Kinshasa lelo tozali awa na Noisy-le-Sec na salo ezali na sima ya gare ya Noisy-le-Sec comme nango Android hein, je crois Mosaïque tozali awa lelo na salle parce que ba mi mengi ya Monjali ba benga kingai ndenge nini depuis via kufi matanga ezo salamate parce que awa tozali na mutute biso nos tozana Kinshasa awa kaka bana mutu bazalaki obino boyebi bangote ya moye ba salamatanga ezalaki te ngana koma kilobi ya moto bani matanga lelo awa na Noisy-le-Sec to continuer le reste à programme boyebi bino bogo ndenge zalaka ko sala ba démarche na niveau ya ambassade na niveau ya nini boyebi ka ndenge ezalaka soki nyonso esili après total la prochain vol nde tokomema nzoto ya Monjali na Kinshasa. Donc téléphone nanga ezali
06 58 90 97 33. Donc je répète, 06 58 90 90 97 33. C'est Maître John. Merci Maître John, en tout cas, tokoti kayote tokozala naoti nasuka vraiment te présenter sous vraiment ba condoléances vraiment le plus attristé nayo et puis na famille Mobimba. Donc merci et bon courage à vous. Merci César Ngadi. Donc tokomi nasuka ya reportage na biso ndengi to epsaki bino ke Maître John après ce programme nyo surtout bato tout ba lingaki na bomoina ye Monjali, donc matanga ezali awa na Noisy-le-Sec, boyebi salo ezalaka na sima yagar, donc bouye quand même avant corps et kende, bouye beaucoup na famille, beaucoup na Maître John na kanishi eloko eleki koya kotala moninga soka kufeli ndeko eloko eleki wana ezali te nazoe bayango en connaissance des causes nazali kolobango, je suis passé par là, donc bisoto eki bisonyo surtout awa na équipe nyo surtout ya le choix miazali awa Adil Ondolé les célèbres beau comme un dieu et puis Willema na sima yabilili. Donc restez connectés sur Cleboa original.net bogoye ba programme nyo surtout et à très bientôt. Merci. Onkolo tika minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili ekumbamela yo po yo nde bongi nango basantu nyonso toyemba alleluya amen alleluya amen kembona yawe kembona yawe alleluya amen kembona yawe kembona yawe Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga nango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo Alleluya amen kembona yawe kembona yawe Alleluya amen kembona yawe kembona yawe makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo Alleluya amen kembona yawe Alleluya Alleluya toyembi Alleluya. Je vous demande de vous abonner massivement sur Adiloba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adiloba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, Bokoto, na Adiloba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, Bokoto, na Adiloba TV. Aïe! Dans Labino. Rendez-vous dans ce moko Adiloba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino, Nabino Nangai et Zana Adiloba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adiloba TV, aïe! Adiloba Loba Loba. Toko Loba na Adiloba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adiloba TV, aïe! Venez nombreux, non, Labino. Adiloba TV, aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adiloba TV. Adiloba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage.
vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV. Aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto Adi Loba TV. Adi Londole le célèbre beau comme un dieu. Ah c'est la bino. Monanga innocent Chouami ya lolo Christophe. Soki olinga kangai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et o salanga bien. Et o salanga elengi. O sali sangai. Ya lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya lolo Chouami TV. Il me bat